Kande baloba so muninga bali sepela lelo tolali tolamuki toye na internet tomoni libala ya Coquette obongo tobengaka na kombo ya Makoko Coquette sasa toyebiye aza comédienne moko ya kala donc abandi théâtre lelote aza vraiment mutu akala na théâtre génération ba mamimi génération ba tata mimi voilà Coquette aza wana Coquette abanda théâtre kala alors lelo chez Irsi Beauté la TV toye ko expliquer bino relation ya Coquette na Beauté Image e banda wapi po to mona batuka na internet boyaka koloba o Beauté Image kutu mwa mukie o Coquette kutu webwe bino bokasa Coquette azaka mbuta o to Coquette azaka nani alors lelo chez Irsi Beauté la TV to ko expliquer bino esika nini Coquette abanda na Beauté Image. Alors si vous êtes nouveau na chaîne Nabiso Kizamba Liboso non ou visitez chaîne Nabiso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ma vidéo quand to lo barado ko tie j'aime na yo ou tie commentaire et puis au partager et que ça la malamu mingi. Alors lelo to ekolobela Beauté Image na Coquette sasa bakutana wapi relation na bango esali combien d'années babanda banda mbula nini bakutana wapi Coquette sasa toyebi déjà très bien la jolie sasa azana mwana emoko ya jeune fille autaki déjà kosilisa université depuis année passée alors azana mwana penza o aza déjà jeune fille donc azaka ka lokola ye photocopie mama alors Beauté Image batumi bayaki na internet lobaki sérieux tout monde qui Beauté Image après le taki Coquette il y avait beaucoup de gens au bayaki kolobaloba ke Coquette ba mbalo aza mwana mukie bwe botikana esebino ke mobali ya mwana mukie azalate kotala Beauté Image to mona azada ya mukolo c'est-à-dire nzoto na yende za mikie donc amuta nzoto mukie mais kotala e aza déjà mukolo donc aza mukolo koko zape mukolo ya Coquette mais azane mutu ya nzoto mikie alors atapa azaleki ya Coquette to baza âge moko e sala pelote po bolingo na ba âge ekipana ngote Beauté Image na Coquette ça babanda depuis 2013 donc basali déjà 10 ans de relations amoureuses. Donc, ça les 10 ans de relation à bango. Et quand tu balingani lelo, babalani lelo. Non. Ça les 10 ans. Donc, depuis 2010 jusqu'aujourd'hui, 2013. Otoyo monake, Beauté Image a outi kopé sa dot et pas ya ba Coquette. Donc, na minute, tu la carte date ya coutumier, tu la carte date ya religieux, tu la carte date ya civil, poto kende ko bida et pas ba Coquette. Et pas ba Coquette to ken biso nyos ko kata makino to ken de ko bina to ken ko célébrer libala ya Makoko nasi na tele bino ba image ne bandi la vidéo nanga bomoni ba image ono to tele bino comment bazo pesa mbongo ya dot donc to moni biso nyonso Beauté Image a honoré moi sinaye apesi biloko nyonso o famille moi sengaki et puis apesi mbongo ya libala ka ndenge to benga lobola ko kande to lobakete moi si babala ka na mbongo moi si babala ka na makasa te to moni Beauté Image a bundi ti aye ko bala moi sinaye en tout cas ni 13 ans, non 10 ans de relation, ils ont séquité 10 ans. Dans 10 ans, nous type moi n'a pas lobby pas type classe. 10 ans de relation, ils ont séquité. Donc, Coquette ça a joué tant ya koyeba Beauté Image peut azuit tant ya koyeba Coquette. Moi je pense pas que ceux qui babala ni lelo moi ba nungu kozal sous ba problème ezala te pour bazu déjà tant na bango penza ya makasi. Donc 10 ans na ki fiançailles eza ba jeté. De 10 ans na ki chéri, basali 10 ans na ki chéri, ti ba ko sala inane na ki fiançailles, nende te yo komona Coquette ça na mobile na elelo ba silisi makamu nyonso tozela kaka fête. En tout cas ezama séquité bandeko nanga.
Et ça la bien tant tout le monde ba comédien na biso ba bala boy et ça la bien to ebi ma coquette biso so mutakala pena makasi to kanisa ki o esengela to kanisa série mo ba ya internet yinda ki awa o mobile moka uti poto sundoli coquette o mobile moka uti poto kuta bimina coquette mais lelo to moni coquette yeyo aponi choix na ye o azabongo beauté image mobile na ye babanda kala o basali déjà 10 ans donc lelo ata bavandi ndako moko divorce ezalate lelo ata bavandi ndako moko ba problème ekozalate et puis beauté image ça na ye mona poto atongo donc likono ngo to ebite coquette akokende poto to akozaka na kini po a continuer musala na ye to akokende poto akobanda pe kosala musala na ye wana nde nanga na bino mweto ye bango ezati po nanu beauté image amemi coquette na poto te mais to moni ba image biso nyonso coquette abali déjà biso bata songi to tika koyo kosala ki songi na relation ya beauté image na coquette po ba memi yango déjà ti na suka malgré ba nungu malgré ba difficulté oyo komaki na couple na bango malgré zaki na moment moko boy oh beauté image mama bana na ye oh beauté image mama mwana na ye leki alobi oh patati patata oh kutu mobala ngaza mwana muke coquette akobima na mwana yo en tout cas to moni malgré wana malgré bolobaki boyaki osalaki tout pona ko décourager coquette sasa mais to moni lelo coquette sasa yeyo na mobali na ye bakomi déjà na suka donc babi mobali soit peselo déjà mbonga libala libala nde yangwana okopoka nga biloko ke na o déjà sans ozela ka o coutumier o sans ozela ka o religieux nini da ba peselo mbonga libala donc soko moni ko kanga pe biloko no makoko kanga no biloko no donc kende na o fete to landa fete kune pana yo poda ba pesi biloko to moni famille mobali bongo ezaki na esengo ya ko présenter biloko ya libala na famille ya mwasi en tout cas félicitations na ma coquette na biso félicitations balobi soki nanu mutakufi te espoir ezali bino bato boyaki ko critiquer tonton nani tanti coquette boye na internet bo critiquer ma koko age poussane coquette ya ko bala lisusu boyaki na internet en tout cas boloba ke belé bo critiquer coquette sasa je sais poussani est-ce que mako kwa ko bala bango kutu ya yeyo to moni déjà mako kwa bali etikali tata mimi déjà leka na émission na ye aloba déjà likamba libala na ye alors tata mimi yeba ke siko zali to bosana te oloba déjà ke nte yo kalate ozobala alors to bosana ngo pete ezaka na mituna biso to ozela kaka ti mukonzamba kokokisa ngo ekokisama to kende pe ko célébrer libala ya tata mimi kaka nde to ko célébrer libala ya tantine coquette alors félicitations beauté image vraiment honorer moi sinayo kaka ndengo lobaki ke oko honorer moi sinayo et lelo to moni honorer coquette boende ezalaka. Donc, boende zalaka, félicitations, famille coquette, bayambi, famille mobali bien, te équiper tout le monde, ba vidéo, tout le monde, ba message, tout le monde, ma camunios, et l'équipe vraiment bien, famille des Akaboué. Famille des Akaboué, en tout cas, famille à moi, si, bataki vraiment très, donc, il y a encore le bandé, bataki vraiment, na essengo makasi, disons, ya, bataki na essengo makasi, donc, ya koyamba, beauté, image, comme, bokilo na bango. Félicitations coquette sasa bokende liboso bokende wawa bobota mapasa koyoka na ote surtout likam na opeso conseil koyoka no bango te donc koyoka no ba comédien te bande ko no ba comédien na ba fan na yo na biso batasongi songi en tout cas koyoka na obiso te koyoka bat internet te bat internet to leki songi makasi donc koyoka na obiso te sio sali choix na yo mama kende libala na yo osali choix na yo bali déjà mobile na yo wana za mobile la vie babi na vie il faut ko balaka mobile la vie so bali mobile la vie relation na bino e kende bien makamyo sezala bien nde to moni coquette yo bali mobile la vie na ye po basali déjà 10 ans na ki chéri donc ba yebani très bien coquette yebi beauté image bien beauté image pe ayebi coquette très bien na vie fo balande bataboy bataboy nde soko bala bango bobe bana te na ndako donc ndaka libala ezaka kitoko félicitations bravo na ma coquette alors kande to loba na bino
eza mbali boso koti na chaîne na biso ndeko nanga kobima pamba te 5 otia commentaire 5 otia j'aime 5 o s'abonner donc tosenga na bino kaka bo s'abonnaka massivement botiaka ba commentaire na bino botiaka ba j'aime na bino et puis ba remarque na bino nde yango tozala nango besoin soko remarquer ki moi likamo boye chez Ursule Botelo TV o remarquer moi problème moko boye en tout cas n'hésitez pas ya komelanga na komona ngo komelanga na numéro nanga o na tiaka wana na écran o soko koti wana o kozwanga directement donc o kozwanga vraiment directement na WhatsApp nanga o pesi problème na yo en tout cas toko bongisa po tozaka ka batu mutu nyonso azaka na ba faute na berrer na ye. Félicitations na Makoko, félicitations na ba comédien pour bobalisi moko ya leader na bino, na bobalisi moko ya mutu kala ya théâtre tongo. Donc bobalisi coquette en tout cas, félicitations na bino, bravo, bravo, bravo. Toze la bino ka mukolo ango donc toze la bino mukolo libala. Bisous, abonnez-vous, commentez, bye.